IHP Média, la chaîne qui vous édifie. Makaro, la prophétie est la lampe de la monde où il y a capable de éclaircir kondengi sabanzela na biso. Zamba ebisinga na zo tali soba kambu o zo leka ekoleka na 2022. Alobi na ngana ebisabino eza un événement moko majeur où ezo se passer na likolo. Na likolo ezo ya. Événement majeur wana ekoleka na mokili na biso. Bato ebele bakokanisa nde ces affaires du monde. Bato ebele bakokanisa nde ces enlèvements. Namoni bato ebele bakotombola mitu, bakotombola misu po batala eloko di ezopase na likolo. Samba lobi na yebisa bino wana ekozala kaka ombre des choses à venir. Eza kaka répétition po eza répétition ya makambo oyo ya solo oyo koya na mokili na biso. Namoni bato bakomi kolela bato ebele nzambe abi bato ebele bakozongela ye. Bato misusu bakoluka confiance epai ya nzambe, bamisusu bakokimbela nzambe, bakoya bato ebele bakozonga na église parce que bamoni signe wana na likolo. Alobi mokili ekoningana, monde entier bakolobela elembo wana ekoleka na likolo. Na bajournaux bakokoma yango, na bainternet bato bakoteya yango. Bamisusu bakoleka po esa mino keza fin du monde. Bamisusu bakoleka na internet po yebisa bino ke mokili ekomi na suka. Oui, c'est vrai, Jésus revient bientôt. Le bientôt de Jésus, eza lisusu oyo tobanda kokanisa, mais le bientôt de Jésus est comme déjà prêt. Apôtre Pierre azoloba, la fin de toutes les choses est proche, mais soyez sages et sobres pour vaguer à la prière. Bien-aimés dans le Seigneur, kola ebisinga batu bakolela, batu bakokoma kobanga, bamisusu bakozongela nzambe, bakoluka confiance, bakoluka sécurité, appui epai ya nzambe, parce que bamoni elembo esalami na likolo, parce que bamoni monde entier ekomi kolobela yango. Bato bakolenga ekomema maladi na mokili, bato bakobela. Namoni épidémie moko ekoza bato, ekofrape bato épidémie, bato bakokoma kolela. Mais nzambe azobisa nga na yebisa bino ye moto ozoka message ntango komona événement wana kobanga te, eza mpe suka mokili te, eza mpe fin du monde te. Mais yebaka eloko moko, votre rédemption est proche. Mo nzambe ebisinga na ebisa yo ntango komona bilembo wana, yebaka votre rédemption est proche. Après ça bakotalisanga événement oyo ekose passe na monde entier, oyo ekose passe na mapata na likolo bato nyonso bakomona yango na 2022. Na précise bien na 2022 bien-aimé. Kala mingi te bokomona d'événement wana, parce que tokoti na temps apocalyptique, tokomona bilembo oyo Bible eloba na Apocalypse na temps oyo tokomona yango. Ayekotalisanga mpo na mboka na biso Congo. Na mboka na biso Congo namoni homme politique bakoti baloge mpo na kosakrifie makila ya bana, bamama bosambela mpo na bana. Namoni IHP Média, la chaîne qui vous édifie. Shalom peuple de Dieu, Nzamba pambola biso, bino ba besoin de mission na bino, l'état de visitation divine. Nzambe apambola yo
partout dans le monde entier, bolanda émission la bino Nzambe penza a pambola bino avec votre humble serviteur Chimeka Kissa Miracle. Nzambe a pambola bino son encore davantage. Okomi tuna ndenge nini mosala Nzambe amimona kasusu te, toyoka kasusu bojo na yete alika kasusu te na chaîne. Bien-aimé dans le Seigneur, nazalaki na kati ya préparation, na kati ya retraite ya munene, ya kobondela pona mboka, ya kobondela pona église corps du Christ, pe ya kobondela pona ba sujet ya bato babengaka nga pona bakana bango, bien-aimé. Mais pendant que na banda kobondela na kati ya retraite, Nzambe a visité nga, ayebisi nga mwana na nga Chineka nalingi nataliso makambo ezo se passé oyo ekopase na 2022. Bien-aimé dans le Seigneur, un peuple sans révélation est un peuple sans frein. Un aveugle a jamais conduit un autre aveugle. Pamba te bakokweya na libulu parce que bazotambola na nzela bazomona te. Na royaume ya baveugle borne nde azalaka roi. Moto aza na lisu moko nde akomaka roi. La prophétie eza lampe to eza mwinda oyo eyaka mpona koéclaircir kondengisa banzela na biso. Nzambe ayebisi nga nazotaliso makambo oyo ezoleka ekoleka na 2022. Alobi na nga nayebisa bino eza un événement moko majeur oyo ezo se passer na likolo ezoya. Événement majeur wana ekoleka na mokili na biso. Bato ebele bakokanisa nde seza fin du monde. Bato ebele bakokanisa nde seza enlèvement. Namoni bato ebele bakotombola mitu, bakotombola misu po batala eloko oyo ezopase na likolo. Nzambe alobi nayebisa bino wana ekozala kaka ombre des choses à venir. Eza kaka répétition po eza répétition ya makambo oyo ya solo oyo ekoya na mokili na biso. Namoni bato bakomi kolela, bato ebele Nzambe bato ebele bakozongela ye, bato misusu bakoluka confiance epai ya Nzambe, bamisusu bakokimela Nzambe, bakoya bato ebele bakozonga na église parce que bamoni signe wana na likolo. Alobi mokili ekoningana, monde entier bakolobela elembo wana ekoleka na likolo. Na ba journaux bakokoma yango, na ba internet bato bakoteya yango, bamisusu bakoleka po bayesa bino eza fin du monde. Bamisusu bakoleka na ba internet po yebisa bino ke mokili ekomi na suka. Oui, c'est vrai, Jésus revient bientôt. Le bientôt de Jésus, mais le bientôt de Jésus est comme déjà prêt. Apôtre Pierre à Zoloba, la fin de toutes choses est proche, mais soyez sage et sobre pour vaguer à la prière. Bien-aimé dans le Seigneur, kola ebisinga batu bakolela, batu bakokoma kobanga, bamisusu bakozongela Nzambe, bakoluka confiance, bakoluka sécurité, appui epai ya Nzambe, parce que bamoni elembo esalami na likolo, parce que bamoni monde entier ekomi kolobela yango. Batu bakolenga ekomema maladi na mokili, batu bakobela, namoni épidémie moko ekozwa batu, ekofrape batu épidémie, batu bakokoma kolela. Mais Nzambe azoyebisa nga nayebisa bino ye mutu ozoka message ntango komona événement wana kobanga te, eza mpe suka mokili te, eza mpe fin du monde te,
mais yebake loko moko, votre rédemption est proche. Mon samba ebisi ngana ebisa yo. Tango komona bilembo wana yebake votre rédemption est proche. Après ça va kota isanga événement, oui que se passer dans le monde entier, oui que se passer dans ma pata, dans le colo ba nyonso komona ngo na 2022. Na préciser bien na 2022 bien aimé. Kala mingi te bokomona be événement wana. Parce que to koti na temps apocalyptique. To komona bilembo o Bible lo ba na apocalypse. Na temps o to komona yango. Aye kota lisanga pona mboka la biso Congo. Na mboka la biso Congo na moni ba homme politique ba koti ba loge pona ko sacrifier makila ya bana ba mama bo sabela pona bana na moni va moka makasi bana makile zo sila boko sala constant na mboka na Congo bana makile bana ko sila bango papa makile bana ko sila eza batu ya science occulte bata politique bakoti ba moto la bakoti ba ndako ya nganga pona ko silisa makila ya bana ya mikie pona ba pouvoir na bango yo muto zo kanga telema yo muto zo kanga la muka yo muto zo kanga partager na komona lisusu soulèvement na mboka na biso Congo yaya na moni désordre na mboka Congo na moni bato batel batomboli ba drapeau na moni bato bazo crier na moni makile tangi na moni masase betami des autres côtés bato bazo kaka libération ya Congo bien-aimé bato bazo la libération à Congo na moni soulèvement telemi na moni bato makila kotanga na moni des autres massacre salami na Congo na capitale masase betami yo muto sola na nganza mapambola yo eza message ya kobeta tolote eza message esengeli ke yo muto soka ngato bonde la bien-aimé muto soba ke bo bonde la pona mboka bofandi pamba te lipamboli na mezo dépendre na mboka wana soki tozo tela kimia po Congo tozo na kamwa kimia soki guerre ezali na capitale tote ya te tolele makama nzambe te nzambe apambola yo nzambe a assisté bien-aimé dans le Seigneur Bible ezobetela biso lisolo ke nzambe akelaki mokili oyo na 6 jours pe 7e jour nzambe ase reposaki mais eza eloko moko bien-aimé esengeli boyeba liboso ya nzambe 1 jour eza lokola 1000 ans pe 1000 ans eza lokola 1 jour pe na boye liboso ya nzambe 1000 ans eza lokola 1 jour pe David azopesa biso indice moko eschatologique ntango azobana nzambe na Psaume 90 verset 12 enseigne-nous bien à compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Alors, tobanda siko ko compter na ligne du temps entre Adam et Abraham 2000 ans eleki soki 1000 ans eza un jour na miso nzambe c'est que eza 2 jours eseleki na miso nzambe. Ensuite entre Abraham et Jésus 2000 ans encore eleki. Ensuite 4000 ans eleki soki un jour eza 1000 ans na miso nzambe, c'est-à-dire 4 jours eleki 4000 ans eleki oyo ça que 4 jours na miso nzambe. Enfin depuis la venue de Jésus jusqu'à l'an 2000 de notre ère 2000 ans eleki yango esa total ya 6000 ans ozolobaka 6 jours na miso ya Jésus, soit 6 jours na miso ya Nzambe. Et depuis 2001 de notre ère tokoti na nouveau millénaire oyo eza 7e millénaire. 2001
2001 est la première année à 7e millénaire. On a mis sur ensemble à 7e jour. Bible sur le banc. On est ce qui a été, c'est ce qui fera. C'est ce qui sera. Ce qui se fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Amen. Nous sommes pas dans les 6 jours de la création. Les 6 jours de la création, c'est la prophétie des 6 millénaires. Depuis Adam jusqu'à l'an 2000 de notre ère. Et le 7e jour, le jour du repos, ou le jour du sabbat, c'est la prophétie du 7e millénaire, dans lequel nous sommes depuis 2001. Or, il est écrit, souviens-toi des jours du repos pour les sanctifier. Dans la version d'Arby, il dit, souviens-toi du jour du sabbat pour les sanctifier. Dans la 4e millénaire, il y a sanctification. Dans Matthieu 24, Matthieu 24, verset 45, il dit, quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable. Au temps convenable. La nourriture ici typifie la parole de Dieu. Car l'homme ne vivait pas du pain seulement, mais de toutes paroles qui sortent de la bouche de l'Éternel. Or, la nourriture au temps convenable que le serviteur de Dieu, ce n'est pas ça peut dire. Le serviteur va croire, Seigneur, le beau temps, dans la 7e millénaire, et dans la sanctification. Donc, il y a profondeur. C'est quoi le temps convenable? Quand on a dans l'Apocalypse 3, 20, la Bible dit, là, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un attend ma voix, ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je soupirai avec lui. Et lui avec moi. Le souper se prend le soir. Le soir, c'est la fin de la journée, ce qui prophétise la fin de l'histoire de l'humanité. Le Seigneur est le maître des temps et des circonstances. C'est lui qui change les temps et les circonstances. Daniel 2, verset 21. Et les autres temps, ils savent que tu comme la taille à souper. Et il y a que tu comme tu as la taille à soir. Alors, ni nango ba liaka la tango ya soir. Pour nous répondre. Tu kusoki la Bible na désert. Na matin, na tango bana Israël ba ko lia man. Mais na tango bana Israël ba ko lia man. Mais na pourquoi bana Israël ba ko lia écaille. Le caille. C'est quoi le caille? Les cailles, ce sont les oiseaux migrateurs qui migrent lorsque l'hiver est né. Nous sommes allés priez pour que votre fruit n'arrive pas à hiver, ni au jour de sabbat, en hiver, ni un jour de sabbat, au préalable. Tout le monde qui est sabbat est à 7e jour. On a prophétie à 7e millénaire, c'est quand nous allons. C'est quoi hiver? Zacharie Zolobake, le jour du Seigneur est à l'okola. Le jour du Seigneur est à l'okola, le jour de foi et de grâce. Je m'explique. Jean Amoni, et la grande montagne, ils ont quoi à la main. Mais montagne, on est là qui? Montagne, on est là qui? C'est un astéroïde. La NASA,
La NASA a surnommé la popis. On dit qu'on va serpent géant. Tant que astre on est coué à la mer. Et qu'on a une évaporation. Peu condensation que ça la monction de glace que ça. Peu moula, peu bakake que coué à la mabere. Mais yango ko sala ke. Mais yango ko sala ke ko sa prophétie à Zacharie 14 verset 6 un jour en ce jour-là, il y aura point de lumière, il y aura du froid et de la glace. Attention, les cailles migrent lorsque l'hiver est proche. Et quand ça, il mange, il voyage. D'un voyageur. Et ça, déplacement, il y a ma belé tina lola. Et quand ça, symbole d'enlèvement, des disciples de Jésus. L'enlèvement des disciples de Jésus avant l'hiver, il frappait Mokili. Donc, le temps convenable, c'est le soir. Or, le soir, nous devons manger les cailles. La nourriture qui nous permet, permettre, surtout à l'enlever. Dans Dieu. On va permettre surtout qu'il y ait une nouvelle Jérusalem. Tant que tout le monde est caille. Tant que tout le monde est caille. Nous sommes simplement que il y a la prédication sur la sanctification. La prédication se préparer l'église pour l'enlèvement de la. Alors nous sommes dans la 22e année du 7e millénaire. Enlèvement, il n'y a que Salama depuis 2001, selon la prophétie biblique. Attention, Zamba promettait qu'Abraham, dans Genèse 15, verset 13, l'Éternel dit à Abraham, sachez que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils seront servis et longtemps opprimés pendant 400 ans. Mais Moïse, dans Exode chapitre 12, verset 41, et au bout de ces 430 ans, les jours même, tous les enfants de l'Éternel sortirent du pays de Canaan. Moïse a cela 430 ans. 2 Pierre chapitre 3, verset 9, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais s'il est de patience envers nous, ne voulons pas qu'aucun périsse, mais voulons que tous arrivent à la repentance. Zambia pambolayo, Saba pambolayo mtolandi. Yebaka que to komi na ba temps difficile. Zamba lingi yo mingi. Yo na muto pe yamba Yesu te yamba Yesu na baba ina yo. Pesa vine pas Jésus. Nzambe akozanga te ko pambola bino. Zaba pambola bino. C'est votre humble serviteur Chimeka Kisa. Vous avez un problème na yo, vous avez posa intervention divine. Vous avez posa mosanda obondela mosanda mabondela pona yo. Pona ba sujet na yo, naza disponible pona yo. Nakobondela pona bakana yo pe Nzambe akomemonisa. Numéro na ngezali yo muto na poso benganga, yo muto zobela makambo zo simba te ba situation difficile, numéro na yango yo plus 243 84 33 710 63. La bandeli plus 243 84 33 710 63. Soko bengi okozwanga moko mosala Nzambe pe nakobondela pona bino pe okomona loboko Nzambe
Nzambe apambola bino na bondeli yo muto zobela simba isiko zokapasi oza na problème ba dossier bakanga simba ba dossier na yo oza na posa mikanda nando oza na posa mikanda complication mikanda zwa mikanda moko symbole nazobonda lokwa mosala nzambe esiko ozali nzambe asalo grâce au nom de Jésus-Christ de Nazareth bolamu nzambe etambola likolo na yo loboko nzambe eyeba vi na yo na kombo na Yesu Masiya oyo ozoluka nzambe apesa yo oyo ozosenga nzambe asala yango na kombo na Yesu Masiya nzambe ayanola bato basenga ye te apesa bato ayanola bato babondela te plutôt apesa bato basenga ye te akome plus forte raison yo moto ozosambela mpe yo moto ozosenga losambo na ngai ezali nzambe akokisa losambo na yo bikamwa ekotela vi na yo na kombo na Yesu Masiya otatola bonne na nzambe au nom de Jésus amen. Ça va pambola bino. Ciao. IHP Media, la chaîne qui vous édifie.